Bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV, je suis le vôtre Patience Fayoulou Bonheur, autrement appelé Papa Bonheur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nos artistes et comédiens sur l'affaire des Maman Olive et les conflits qui est tout le temps entre les artistes et surtout les comédiens et comédiennes de la République démocratique du Congo. Alors si c'est la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez toujours la cloche de notification pour ne rien manquer. Allez, on y va! Bang! Voilà, nous allons parler de la situation où les Koleka na kati ya Bartiste, notamment na République démocratique du Congo. Nenge Bartiste Bazali ko bomana pona likambo ya ba conflit moro inutile tout le temps. Maman Olive, maman. Maintenant, moi, je me pose la question. Je commence maintenant où je pose la question aux artistes comédiens et comédiennes. Il y a la République démocratique du Congo. Question dans les bosses, na tout nabino. Bomitala nana bino moro peut répondre à la question oyo, s'il vous plaît. Soki Maman Olive Lembe azala kiti ba vina bino lingaki zala ndenge nini. Bolingaki bozala banani soki azala kiti parce qu'on a l'impression que votre vie tourne tout autour il y a pauvre dame à bateau. Il y a moi si bateau ça pe na famille na ye. As esclave na bino te parce que zo bino lo ko abenda bino pembeni a comme esclave bo sambwisa bo fingisa moi si bateau na façon moko je sais même pas, moi je me pose même la question pourquoi Maman Olive a continué toujours aux anabino. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Chaque jour, on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers avec vous, les artistes, comédiens et comédiennes, surtout comédiennes. Maman lobby, maman salaki boye, kutu tanto kendeki kutu, biso to salaki maman boye, to bondelaki maman, to lalaki boye, parce que motu baba benga kete, abaluka kina mabele, maman pesaki biso boye, ye kutu kuna, maman benga na ye, finalement maman. Donc ma carrière na bino, bo sala yango tout autour, il y a moi si abato. Soyons sérieux. En plus, vous avez mis ma ben à niveau moko sakanate. Pourquoi vous avez na bino boye? Vraiment, beaucoup de temps, il y a que ça la kaka ben mission pour na koloba na kama be. Les leçons qui vous tenez comme belle vite le beau temps comme si là. Soit comme si là te vous la combo ya coquette. Soit comme coquette et vous la boy. Mais finalement bino na bino bolukaka nini au juste. Bolukaka nini au juste. Franchement, on en a marre. On en a marre. Moi, je me pose même la question sur Maman Olive vraiment ayo kakabatu bien le asa moi si mo fa benga na bino nyos parce que bo salir kombo na ye na niveau ko sakanate ezala ba kena ba mariage ndenge moko ezala ba mususu koto yo ndenge moko e même bino na ba voyage na poto boya bo fingisier a même bino na Dubai boya bo fingisier boza na kisasa bo fingisier soki bo kei ba bengisi oyo te o ba mususu ba kona ba ko finga ba ninga ba kena kite ba autour mususu ba kena ba ko finga mais finalement je me pose maintenant la question, est-ce que vous avez vraiment artiste à solo? Un artiste, il faut être fier na musala naï. Il faut vivre na musala naï. Artiste a talent naï avant, a musala naï li bosso, musala naï mutu ego tombo laïe, yango ne mutu ko vivre na ko lea na yango. Tu as vu que ba difficulté ça na mbokana, mais travaille comme des professionnels. Travaille comme des professionnels et aujourd'hui ceux qui moi suis en azalité. La pauvre dame a battu. Lelo, tout ça battu. À cette éternel. Bon, ceux qui m'ont dit, le lazate, le lazate, c'est bino bozan, bon vivre en beaucoup vivre parce que bino zaka, maman lobby, maman salaki boye, maman lukuta salaki boye. Finalement, c'est quoi? Bozana qui motema mabe entre bino na bino, bolingana kate. Hier, j'ai regardé l'émission Nathalie, moi, extrait, il y a moi, bon, nazo côté la nanga belle vite, nazo côté la pesi la tena nazo pour bango balende makambo bima tout autour na bango. Nathalie émission à moi na dadi. Franchement, je me suis dit mais la fille a Melaki et Loko dit qu'est-ce qui lui a poussé à dire des choses comme ça, même si makambo est vrai, ça la makindengwana. Mais est-ce que beaucoup au la tabola mon côté mutuana salayo. Donc binone bozana ata boza malamu soki ka bobebeni likamoko conflit moko boy, donc il faut koya ko étaler buzo banyon so mabe ya mutu tout vraiment tout na télévision na réseaux sociaux ata na bola moko boko bomba na nte ba secret bino moko te likamusu pe alikamote to kabwa na biso il est kinengwana. Ya bino sala kaka koya okuno mona Teresa kuna leki lobby. Bon na tout non belle vie soka azo mobile ya bato.
aza moto liboso ozongobala bato na vie na mokilo aza mokolo mobali on appelle ça mokolo et cette décision na bango ya bino nini na kati bino bozo ba bokilo na yeto bozo ba semeki na ye mais finalement ceux qui si la salle oh si la boy ceux qui belle vie oh belle vie mais finalement bino no so botika liona ba carrière na bino ceux qui si la zate belle vie zate bino ba carrière na bino évoluer sont sérieux bah ça peut quand même bateau bah ça peut quand même bateau vous devez avoir honte les lone bozo popola muninga bongo lobi soka sali participer aza mutu akoyi boya kufi boya kinolela na matanga ne bokinolela ya monu ba benga na bino na matanga parce que bozana kindo ki ko sakana te bo mtia mabego sakana te yango bogo simba ba kisi pour que boza la pemena maman livre moi j'ai l'impression que bosala rango ou bien bon envuta kaina ndaka banganga pour que benga bino boza la rapport boza toujours pemena ye. Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, sincèrement, je me pose... Bon, apporte à eloko moroté, peut mener à moi sur là. Il y a ex-première dame, Olive Lembe. Bon, apporte à eloko moroté. Il y a une volonté dans une salle qui... Mingi bozana, bozu occasion, il y a somba, même terrain, il y a sala moi business grâce à moi sur là. Tambala. Nathalie émission à moi, on a dit qui tambala. Dans telle émission, il y a Dadi, j'ai beaucoup regretté. Je ne sais pas ceux qui ont dit oh, ils ont été merci na Bellevue, na Bola, moi, ça la bango, où ils ont été. Et je me suis posé la question, comment Vincent, au cours où on temps, au une caméra, na micro, au tikeli moi, a massacré Mouninga, Ningoana. Non seulement a massacré Bellevue, mais ko salir pe sous combo ya maman Olive o abenga kana bino bo azala kana bino atamusa kabino même asu futela bino ba billet d'avion a futela bino ba hôtel aller saka bino asunga ba bota na bino ou eza ndenge na bino peut-être bo sala kango ndenge wana vous êtes payé vous êtes peut-être payé ne pona buluka bo parce que lelo bozo le bela Muninga moko lobi pe kozala muninga mosusu mais tant on peut comme muninga na finalement vie na bino ezaka ka boye tantôt plus tôt na yebite motema mabe comme na Congo est-ce que tant tozaka kola motema mabe ngo ezalaka kala sera ba maman na biso na ba papa na biso tout est commis ne loko ya sika tozui na Congo motema mabe oyo beaucoup est commis est-ce que ezali eloko ya sika to ezalaki nango eloko ezaka ya kala nde bimisi ko. Comment est-ce que les gens peuvent être méchants comme ça envers eux-mêmes? Vous êtes méchants envers vos collègues, méchants envers vos frères, méchants envers vos sœurs. Quelle méchanceté! Et fouta kabinonine. Mais binono son nom kombo Nzambe nangai. Est-ce que vous vous rendez compte na yango botu pa mama pété? Vous allez continuer à souffrir. Il y a des misérable parce que vous fingi sa musala oyo ba kulutu ba tike la biso ba tike la bino nzela. Moi-même aussi je suis artiste. Mais na ba buzo ba obusa bozo sala wana te. Soyons sérieux. Comment est-ce que beaucoup sala ba bêtise ya boy? Comment est-ce que beaucoup sans gêne tout le temps? Ceux qui les lots Gabriel à l'équité, et vous à la Thérèse. Ceux qui Thérèse à l'équité, et vous à la Moutoumoussou. Ceux qui donc, ceux qui au Kuna l'équité, vous allez au Yibouto Lobakibo, au Kuna Lobakibo. Mais pour l'année, ni ba comédien, bazarana bouzo, banate, Zaka Kabino Basi, au bébé à Salakiboye, au coquette Kuta Zoakiboye, au Kuna au Kutuka Kenakiboye, au Moussou Kuna, à Koma Napoto, à Koma au Finga Baninga, au pourquoi na ba o mususu mibali jamais te yoka Omar na ba bêtise na binona ba bobo emo bazana ba bêtise na binona te ba musu baza donc et ça la kaka bino bande konanga la pauvreté c'est une maladie, la pauvreté c'est un péché parce que o union ce sala bande konanga biso basi bazo sala ba comédien ba sala wana et ça ka pauvreté ko uta na pasi ko uta na ba famille pasi. Et il y a un petit peu parce que Moutou a une valeur. A coquille jamais qu'on trahir de connaître même face à Mbongo. A cause de la maîtrise à Makam Susu.
Muto ko zala batu ba ko zala na bango be muto za na mabe. Mais ata bola moko bato na bazaka na ngote. Si la na belvine bazana bata na bola moko te bazala ka mabe, bazaka mabe pa ba kuki bazaka mabe pa ya ba famille bota. Bazaka na bola muté. À un moment donné, bo fana pe bo baza batu, neti yo za muta masumu, yi bango ba bata masumu. Yo sala ka mabe, bango ba sala ka mabe. Yo sala ka bola mo bango ba sala ka bola mo. Mais finalement oya bino za nini? Et puis ça rabino bon, on a évité boluka ka succès. Tala. Succès eza quoi sur le mabe? Sur le mabe, yebane mo kile mo bimba. Mais batu balinga ngote eloba nango Félix Oise quoi. Mutu mo talinga sur le mabe. Oko sala bezu bo epé sur succès, mais succès ya mabe ya salité, ya nkele. Batu ba baye yo. Et kangelo na ba porte. Mo kile zali mbangali kokolo. Mo kile zali boule rond. Ninga toloba na lingala. Mo kile tournaka. Lelo ba oba salaki nango lobi ba ba kosa sute ba msusu ba kozwa ba pe ba zuya na ba aussi la ba msusu pe ba kozwa Mobutu azana bana msusu lelo ba zati ba zana na bozu o tata na bango azalaki te tozalaka na Mobutu akendaka tokoma na Kabila sisi tokoma na Tshisekedi pa ko kene mususu pa ko ya ezalaka nango ndengwana Bakasavu baleka, balumuma baleka. Mais tant on leki luko tika comme on a nenga bien. Eh bah tout ba benga bamba héros. Ezali pona bozute, mais ezali pona ba acte ya malamu basala et bilemwa malamu basala etika la net balumumba. Bilemwa malamu etika la ngoni kombwana ezaka na honneur. Il est qui mbongo, il est qui des millions, il est qui nyons au bako sa famille Lumumba. Rien que le nom au bazanango, ils en a valeur. Bino ba komene bo tika nini. Les autres arceaux to fane boyo ki mango bo sepeli. Comment koko dien ton bo ba ko sepela. O ki comment Mister Siato la ba ko sepela. Maman bi pendu ba to sepela. Basé belé. Comment on a bango zakana kata buzo ba hanate. Mais bino botika butang bino botika nini na sima. Bozotika nini. Motema mabe obozana ngo envers bino na bino, yango bozo bomana bozo boka na ka bambasu, oguna susu tana yango na boke bombo boma so mabidi, so boke boakele mbasu na côté ya bienté. Tu pesais solo, tu pesais le couteau, bon, des gars de yoki. Moi, je suis ma bé. Vous savez, ma bé, ma casse, bino, ba comédien, surtout ba comédienne. Beaucoup ça l'effort, que nous gagner vie na bino, vraiment, na musala na bino. Ceux qui m'ont livré zate. Beaucoup ça la banane. Bo fingi si pe moi si abatu makasi na mutu muswa ko finga moi si on a terre donc azo permettre kaka azu téléphone et na réseaux sociaux abandi ko finga moi si abatu tout ça c'est à cause de vous autant na mutu on pas finga maman livre ah yo pepe na famille ou famille na kisasa famille a pasi to fana na biso ba côté so ka ndeni mais oye kaka na poto kaka posu téléphone obandi ko finga moi si abatu mais ozana pe ne logote nyonso wana moi ça bateau fingama likolo na bino ba comédien na ba comédienne. Ma prière ka benga na bino nyonso pembe na ye. À moins que ça un intérêt moi ça na envers bino. Mais ce qui intéresse na ngote ka za bona ko yede bino. Je préfère que maman livre mbongo na yo, créer notre emploi mususu, créer atabisun o pesa baba ataba chege misala, tonga ba école et kozala bénéfique pour na ba congolais. Pour na yo moko pour na ba génération future que na bim pubulo ya pamba ya ba comédien ou que na ko gaspiller mbongo na yo ya na bi à moins que ça un intérêt mo za na sima na bango wana mais sans nga pe na mona nga eloko mo malonga o bango ba portaka pembe na ote pour depuis ka ko benda ba comédien ba artiste comédien pembe na yo depuis ka ko benda bango pembe na yo au sambua okoma ko finga ma chaque jour matin midi soir bengana bango
Total bango so ba vivre na ndé. Bengana bango, bango nyonso sans exception, mutute. Po ba bando ki muko musu ba hotelo poison, ba comédien na muko musu ba boma yo mamolive. Ba mité à mabe. Bazana jalousie moko entre bango na bango comme pas possible. Ou tika to lo bata boy. Bengana bango nyonso total na so ba vivre comme ça to yeba parce que ba musu ba combien d'artistes nana, il y a d'artistes à le coûter hein. Mais comme si artiste kaka pour que ba kota ka ba bi ka mama ko benga. Mama ko sala boy. Parce qu'un artiste a cause à la mendiante. Un artiste a cause à la mendiante. A sala musala ne mutegole ça y. Je préfère être pauvre, mourir pauvre, mais avec honneur, avec respect, qu'il y en a à la mendiant ou que le bateau en fin en aille. Voilà. Il faut être aux la dignité, mon robot. Mais ne pas une dignité à la société. Maman, Mikolo, maman, bon, musu ba na ba koko nandako. Maman, le bien, maman. Mais finalement, maman, le va bota bino. Maman, le bien, maman, le bien. Bon, pesa to kana to ya le bino de cracher bino babilo musu so. Vraiment, la pauvreté c'est un état d'esprit. Vous êtes tellement pauvre mentalement, vous réagissez de la sorte. Voilà, et ça, on est na salama briefing pour na makambwana, mais si ça continue, tokoya susuko loba, tokosa yelango ba live, to mettre un peu ko bêta dans le CTNC voilà. Alors si c'est la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez toujours la cloche de notification pour ne rien manquer. Allez aussi sur Facebook, nous sommes là sur PF Bonheur TV officiel. Ça nous fera énormément plaisir. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.